Capage TV. Capage. Soki piake leke zotambo na moi moi ko bimso so mutokite eyeba yo. Alinga moi to monele mingi tikaza. Okokama ti okomi yo tokite baninga ba. Yo ko tokate ndeni. Emesala. Emesana nga. OK. C'est bisa yo. Pasteur mo ka bisa oteki yo soko leki na passe ose nzambe te. Faux pasteur no bango majiski. Kolo mo kilinzamba sundole so. Yeso ayalo kwa mtakweya sa parachute fungwa. C'est ça. Maman. Narobaka polele. Puis mo pa ya sika soka yeba tibandi bana balala nzala bachele mo pa ya kitoko posa ngandoko ezala kilo. Or soko liewe si manzela kende. Tango mwana senga fu bachele munene ote na okende lelo te na keka jedio pusi konje yo moko. Bon mo petambo fando ko robo iko kende selo mwana ndenge ndako ezalaka. O kama mercredi beta fufu lo kwa roti. O tu na nani ba pesa oferi. Na otaki na 4 bu na kitina moko. Tochera kyo kutungo tochera kyo 4 bu to bomaki mwana nzala. Sikolo golo tikali. Loko tikali mona. Oye poto. Comment muta voyager na tika musana ngana mandocha motema pana ime na moni bisa malunga pana ete. Eko lekela kanga. Ko voyager ça ko bonga te. A déplacer les milliers. Au contraire. Na ngwe milliers on est que de tenter chance na milliers oku okuna. Soke ko sona et de ce monika ke yaya voyager o yusu bande ko sala kati musala. Donc c'est la kepoto. Abenga. Biso so komika ka yana ngasa kana poto. C'est ça. Yana ngasa kana poto. C'est ça. Na ndenge ba mikana moto zozo kana maloba famille zo bete mindele mibaku ma ba peso doki. Exact. Eren na kwela kana moto na saka na boutique. Loba na papa. Kapasi na saka na boutique. Boutique on na fanda na ngo soko za na boutique ozo teka tozo matate mais zo le saka obia moment na pasi ya Congo exact. Ofandi. Na fanda na nga poser. Moi bénéfice eleki elamba. Moi mususu kolia. Biloko na zo teka ka muke siko esili na kena sombi mususu boutique emata. Kapasi c'est à za 3 ans soki lo ekote bon. Na ebité. Ba yoko kosanga o to kende voyage côté que zo umela ba kosa ba te belé mama na zo boutique na kenda ko pesa ngolo kwa mitraille ndeni papa na teka boutique prix ko na mtalinga banda sika o ba savon mili kitu yango pesa nga pilo ko pesa na pesa boutique lo kwa na ke pesa mabende mama pokende ka olo makoka ba pesa nga mbongo ma kapashi na edisi yo na zombongo wana voyage njela ba Congo wow kamela la wana 5 jours tika bo pasta mama bitabezo te na misu na biso camion zaki vert bando ko ma jaune so ba mulika kapo na tongo moko ma camion jaune camion wala moté mambo moto bénéfice de tika là vraiment dibita bena 100 francs batambo babidi apesi condition so ngi dibita bena 100 francs bango soki basomi baketeka siko na prince batekela bakamiso kende voyage poto zai na entrée moko botiki nzela oyo ekenda ti matabi bokota katikati so bango babisi biso ke so bolingi kopi boteka biso bitabe moko na 100 francs donc 10 bitabe na 100 francs 100 bitabe na 1000 biloko yoka o komi camarade batamboka na mboka o ba okokote bitabe teli na camion bitabe poli na camion bitabe ko sila to traîner banzeta pa ya pamba. Bote na basali na nzambe bana nzambe nyonso église du Christ au Congo nazo présenter bino album Le Ciel d'Adore il y a sœur Biso Landry avant la Londres donc au nyonso balingi basabonner na page officielle de sœur Landry so bokotika ko combien temps Le Ciel d'Adore pour économie parce que album déjà sur le marché et puis des titres na biso nde asali ba clip pour que les s'abonner na page de aux artistes et tout ça pour encourager les albums première marque Le Ciel d'Adore il y a sœur Landry déjà dispo sur le marché en tout cas Nzambe apambola après cette chose vie molaye tous à la tout canter pour publier ça merci Daniel vous allez pour ça pour la biso dans les mondes Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné,
Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapash a otiko sokola apakola kaba gamme de beauté et arrête beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé apakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango comme na moi rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa munoko te rite ya beauté ayebi oyo omona ke batache moko esali ngai ya mwindu rite atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa rite beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazo recommande bino bagamme ya Rite Beauté bozala vraiment mikolo na tingani kaka na Rite Beauté. Rite Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fière de ma peau, fière de Rite Beauté. Nzamba pesi vie, en tout cas merci. Awa, bayambinga na bella. Air Beauty, je me suis fait très belle et puis vous voyez de très belles perruques. Vraiment, Pasteur John Ayoti Kanga a tout ça l'émission Awa parce que madame a permis de biso na isika oyo ba perruque bomo na kitoko pour la maman. Aux États-Unis, aux à Paris, aux en Belgique, aux en France, Bella Air Beauty ezawapi na sima ya galerie présidentielle. Place on a yaka penata suki na reza ko beba bobi ke na za ba place ebile. Mais lelo na yo bela na Bella Air Beauty. Nazara musala na esalite mais so na kotia na zonga ka kitoko. Ba perruque na biso o ezali so lingi a colorer le op a opesa elo coloration ba tinde lio livraison eza partout azo livrer partout. Numéro de téléphone na biso na opesa ngo mais na linga pasta ça dans commentaire. Nga moko déjà nazo voyager na pasta na poni déjà perruque na nga milai makasi c'est ça voilà omoni. Eza déjà na benga ngo on dirait oboyebi wana ti awa balasi closir nyon c'est ça mélangé en tout cas nga na za vraiment makasi na banini te mais pasta kitoko makasi pasta yanga yango yo asina ponaki te na moni vraiment après ba prix na biso a eza très abordable très abordable omoni on ndeni pasta te na sepeli omoni tele ona ngengi plus vraiment suka tarakaka nous bomoni quand des gens en place mais na sima ka galerie présidentielle sima galerie City Market Avenue de la Nation numéro 15 c'est madame Berline Lusamba Maman Lusamba soki oyoki omoni moya koyesa te obengi soko bengi bosolola obalakisi bino baproduit yango ekendaka Londres ekendaka partout modèle yo kopona modèle bakosalela yo voilà mariage ma voyage anniv nyonso ongenga liboso papa c'est surtout makambo nde yango eloko yo bomemino mabala yango na pesa kwenda ba fe baboyi ngai bongisa suki ya solo pasta so bongisi suki te tala kaka makambo yango vraiment quand tu lobi numéro ba pesa bino déjà boyobi botala na bongo attention ba bengi nga bongo na orienter pasta to fana na biso Dieu vous bénisse bon voilà ngala bongisa derrière au moins que c'est belé chez Berlin Lukusa nyonso eza ndeti o kitoko makasi eza assez oyo voilà wow nyonso oyo eza disponible yo mona ngala changer en tout cas azana ba qualité ya suka ba qualité azana ba suka ya ba qualité vraiment base nyonso eza pasta simba wana wow présenter les azana ba qualité nyonso ya kitoko ya modèle nyonso pasta yo cause de la maman j'étais pour le voyage ceux qui m'ont osé vendre mon pépézolé c'est ça en tout cas Berlin Dazara Penza na basuki moko penza ya kusaka na te ya kusaka vraiment yo ka vraiment tissage somme madame en tout cas merci to saluer vraiment oyo pour batbaya vraiment basili to ndo kapena ke kapage na pasta baleka ki awa ba perruque stocki et sili pour biso to ya na bonzambe ça c'est to ya na bonzambe en tout cas
Toi pena na bonzambe na biso e periki yango yango ya kitoko en tout cas chez Berlin ou ça. Il y a tout. Merci en tout cas. Bonjour chers parents, élèves et étudiants. Désirons voyager vers l'étranger pour raison d'études, formation, tourisme et soins médicaux. King Service met à votre disposition une promotion d'assistance visa dont les frais d'assistance seront payés qu'après l'obtention du visa. Nos destinations sont Canada, USA et Schengen. Notez bien, les candidats ayant souscrit à cette offre bénéficieront de l'ouverture des comptes bancaires et King Service assurera l'approvisionnement allant jusqu'à 50 000 $ américains dans le souci de répondre aux exigences des ambassades. En outre, King Service met à votre disposition les services tels que vente des billets d'avion, location des véhicules, formalités et accompagnement à l'aéroport, l'assurance voyage, accueil et intégration en RDC, tout comme en étranger. Pour plus de contacts, retrouvez-nous sur l'avenue Mongala, numéro 124, commune de la Gombe, à Riposte, non loin de l'hôpital Mongala. Soit vous pouvez nous appeler au +1 514 627 26 85 +243 81 29 49 434 085 092 20 69. Biblak eyeli biso ba machine ya solo olinga mombongo ebelo osala te Biblak eye ko faciliter bino en tout cas obengi na numéro auto ko afficher na avenue du commerce ba machine na biso ya bien zali Biblak ezoteka machine ya sucette ezoteka machine ya Alaska ezoteka machine ya glace ezoteka machine ya canne à sucre en tout cas pour na kozo yango obengi numéro auto ko afficher wana et ça la bien Bobenga ebele bosombi la part ya mama Kapache et ça abiso bien. En tout cas na lingi bino mombongo yango wana. Ville pété, lemba bezalaka, on va coiffer ça bien comme Naomi, salon super belle, na super lemba. Iko Tanzanie ka aso comme na iko Tanzanie na numéro na ye na vidéo, on na yaki suki sabité Naomi arrange na belle. Donc ba fille nyoso lemba, ba master na nyoso lemba, ba mpaka na nyoso lemba, o nyoso abi ka fille lemba, abi Kapache, mutu na bango boya a. Surtout quand ça va super belle, on a beaucoup de raboué, Galerie Go Tanzanie. Donc, si on continue à la Galerie Go Tanzanie, au Bengi, allo, nao, ngai boye bonatale coiffure à Kapache, na peine aller balayer ça la souki, na ça la maquillage. Dans la maquillage, on va s'en aller, on va coiffer, on va s'en aller.
papa pour bino par le but que ne pas mindelete to chama bongo na congolaise ba oyo ba sala mobulu te ba lo bango na bango na ninga bien donc vernis ba chenga awa super belle ba salinga maquillage et puis ba salinga pasta bonne santé na banda que vous na motete na yemba moko pona ba coiffure awa on de base le lot déplacé to ye awa o bande ko na ngai na tchara poids ce qui moi ça zoluka vraiment moi 1 franc azo yibate azo sala mobulu te aza challenger et le binango yo na mesa nyonso mutazara na espace na ye ça c'est Berlin nous ça pas du espace na ye maman capable pas aux espace na ye Berlin pas aux espace na ye wenze morote koka cimetière moko pete to etonda tika bwe pas si lelo bakondaka na kimbanseki ya solo wana là c'est ça tika bwe papa ça va no polele mukile za na place moko te koma kaka yeba espace yeba ndingo kokotela ko espace amen nanyo abeta ko pe simba boye batekele terrain soka za na mbongo okoka c'est ça c'est ça o solo li kapage to za na mboka moko foko ko yeba Congo et baby pona ba o bazo comprendre ti OK Congo eza na malamu na bato bazana na jeune mutu mutu nde abimisa nzoto po apesa résultat OK alobaka pe na répétant église moko to ko chasser esprit ya pauvreté na mabonde liso ko kopéraka c'est ça aussi pour chasser pauvreté ko tsanzo to na copie OK so ko tindo to na copie pauvreté ko kima ye moko ya solo ko papa je sais ce conseil ya solo le mwana ba si je ko telemaka na kiti ko buka karaba te église ko ko ndaka po buka pauvreté bengana chasser bengana luka place bachango trali kamba ko bengana prophète ya fandi c'est ça na telema na fanda ko kimela boye c'est ça au kimela nde copie et loko batuba yeba papa toza coincé na koyokaka mingi ba passer bazo tchaka na distraction makasi na makamuzamba tindite to ndimeli bango nzoko na nzela nzambe za bongo te na mona ngo yokanga très bien na yoki papa kapage vie za na nature moko boye yokanga o batuba yeba nazo zongela ko na moni l'église toni ba balabala ebele kapage résultat comme muki nandeni pasteur nguya esili pasteur azokosa to nzamba lembi kopesa c'est ça yokanga très bien on a zelo ba yokanga très bien comment que l'église ça iso OK ba sengila refrain de télé mo pesa o kopesa o memaki na motema lelo comme iso OK ba kopesa en fait na kanai ataba na malali nzala zo en fait andanga bien tangu pe ko joie kata yes trop sollicité landanga très bien tangu poko sokoma na soko zite ya dimanche mo akende le sambo exact si tango kaite ser capable je dimanche mususu muna babengi bo força kinga na makambo na zomo na clarité OK mutu nyo seka lo sambo ko kolba makambo na misute yana kam na robete la parcelle musu eza bagara vina ngamoko amen yo changa maboko vina nge bata mais pona vi ngande challenger ya solo pe mwana zote o sagesse sa olobi yango papa eloko batu fo bayeba parcelle oza ko la docteur soki na biki ko tala température même futo ko ka santé malamu to mabenzo to na nga yango penza et to so comprendre na comprendre eza na kisi muso mena no komi na kiri suka to bina sina na biki o sololi mususu bako na kota conference muso bite nzoto se koti conference na beli libela tika na kota challenge wala biso challenger yo kanga penda très na lo papa ni na décortiquer aw na beti kadiki ya Congo makamu mingi tolobela ka bandimi na Congo mais na pays musu ba bakango te RDC soko moni mutu na mwa ko lia bien o nzamba sa asali na mo mutu ka lia des na batu nyoso ndenge tinema na mutu amen pays ni ngokende à part biso okende mutaka makolia exact kaka aw kwa pas nazoba makambo o penda za décortication sérieux amen papa na lingi chaque mutai ba kwani na yebi place ni za objectif azomona c'est ça na ibisa kino mukona na fieza ko la dam lelo nazongi na kamususu landanga na olanda papa vie eza championnat no kwa ya match ba disqualificateur ce qui me bête adversaire adversaire a vie diable objectif eza challenge mutuna mutu azana objectif makambo eza na mutemo etungisa ke tia ko lala soka suki kimia c'est ça la nanga bien bila journée ko bon mengo nyoso ko kuta na maboko soko pesa ngo réseau ko pesa valeur na mona
Ah, Congo, Na mona ango papa. Capache. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Comment tu as voyagé? Natika Moussa Nangana Madocha Motema Pana, maintenant on a Moussa Malonga Pana été. Pour voyager, ça pour bongater, à déplacer les milliers. Au contraire. Na milliers, on est que de tenter chance na milliers au coup, au coup. Ce que on est des communiqués que Yaya voyager, on y se bandait que ça la Kati Moussa. À Kepoto, Yaya Kepoto. Ah ben. Disons c'est comme Yaya Yaya Nanga Sakana Poto. C'est ça. Yaya Nanga Sakana Poto. C'est ça. Na ndenge ba mikana moto zozo akana maloba famille zobe se mindele mi baku ma peso doki les athées. C'est ça, papa. Et bon, affaire, il y a côté capé koyoka yoka sur ça la business. D'être au ça que on a des gablo. Et le canal le tout le pota. Capache n'a pas remarqué vie est très différent. Vie est le col na zongi la kanaba qui no balinya so que c'est l'accident so kangi bidon ko kende côté ba bengi ote konde. So ko ke côté no ke ko ba kisali zindi. C'est ça. Na kwa na yo disi bani baninga. Zela mai ce qui bosse l'accident côté ko kanga so ko za tikala. Zela l'air au secours la sécurité ko yamba ko zo wana. Tika papa. Ndenge vie eza so kute na kop mo zo sala ba biso te ke tika wana. Tika banda oyo. Ere na kwela kana mutu anazaka na boutique. Loba na papa. Capache na zaka na boutique. Boutique on na fanda na ngo soko za na boutique ozo teka tozo mata te mais les saka obia moment na passe ya Congo ezate. Ofandi. Na fanda na nga poser. Moi bénéfice eleki elamba. Moi mususu kolia. Biloko nazo teka ka muke siko esina na kena sombi mususu boutique emaka. Capache sert aux arabedeza 3 ans so que lo écoute bon. Na éviter. Baye koko sanga o to kende voyage côté que où ezomela ba kosa ba te belé mama nazo boutique na kenda ko pesa ngolo kwa mitraille ndeni papa na teka boutique prix de go na mtalinga banda sika o ba savon mili kitu yango pesa nga pilo ko pesa na pesa boutique lo na ke pesa mabende mama pokende ka olo makoka ba pesa nga mbongo ma Capache na edisi yo na zombongo wana voyage njela ba Congo wow Biblek eyeli biso ba machine ya solo olinga mbongo ebelo osala te Biblek eye ko faciliter bino en tout cas obengi na numéro o to ko afficher na avenue du commerce ba machine na biso ya bien zali Biblek ezoteka machine ya sucette ezoteka machine ya Alaska ezoteka machine ya glace ezoteka machine ya canne à sucre en tout cas pour na kozwa yango obengi numéro to ko afficher wana et ça la bien bobenga ebele bosombi na part ya mama Capache et ça abiso bien en tout cas na lingi bino mombongo yango wana copie ya nini bitabe mama na ngai eta mama
Oh, bitabezo futa. Bitabezo futa. Surtout biloko wana eza mikolo ba robe ezo futa. Tala nous ba bitabezo futa. Ngai petan ba bitabe na tuni to so mango na combien? Oh, camion bitabe mobimba to zango na $300. Boutique bimsainga 600. Balobi to louer camion ya bien. Ba préciser ya bien. Ba préciser na mutabeta ba kopa bitabe balobi du camion ya bien. To keko luka camion na place au nini au pongabi. Ba quand même que telema kala wana boy. Maman. On l'a dit à moi cher. On a loué camion ba psaki biso $250. Ngana habité bati excès. Mais que pour na camion pongabi et telema. Nathalie camion boy majuris. Bipine. Obi oh. Ah ti ba Congo 5 jours zonga combien? Oh 200. Ngabi na 140. Obunga telo kama be moi ba boya. Exact. Auto kende a condition ba saka 10 litres de mazut. Maman na mata, lo koso nange bomisanga. Maman. To kenda boye batekele so bitabezana no mobesu. To pona biso moko oyo to oyo te pesa ya mila yo te kama kami mingi. Maman bakata camion plein. Ouais pour ça na zamba. Na zamba. Quand même bitabe toni ba pesi biso pour au revoir. Bokende malamu. Baluki bokende maman nzoka camion boya charge. Toya boy mama imaka muketo kasa so tokende wapi boy camion bande kama ki on dirait ema mama. Yo so boya moye bima. Tika boye. Commerce moko mabe ngoko manoe ukanga mvula. Okanga boy. Mama. Camion là wana 5 jours. Tika boy pasta. Mama bitabe zote na misu na biso. Camion zaki vert bandoko ma jaune. Ce pas me ka capot na tongo moko ma camion jaune. Camion. Voilà le moteur moto. Bénéfice de cette gala. Vraiment. Na quoi là wana? Capable bitabe nyo c'était là. To bandi na ngolia to ngobenga na batamboka. Mama na ba kolo mutuka to ngolia bitabe. Côté de soma ki bitabe to ngobenga bango baso ba lisusu. Mama mboko bimite zote ka bitabe na mboko soma combien? Luka na koiti. Mboka di bitabe na 100 francs. Batamboka babidi apesi condition. So ngi di bitabe na 100 francs. Bango soki ba somi maketeka siko na France bateka ba camion ke ni voyage. Poto zaina entrée moko botiki nzela oyo ekenda ti matabi. Bokota katikati. So bango ba bisi biso ke so bolingi kopi. Boteka biso bitabe moko na 100 francs. Donc 10 bitabe na 100 francs. 100 bitabe na 1000. Biloko yoka yoka o komi camarade batamboka. Na mboka o ba okoko. Bitabe teli na camion, bitabe poli na camion. Bienvenue dans Objectif Canada. Naeli bino Canada na kati ya maboko na bino. Mama Kapacha ya rapambati. DG Arsène Fortune Kampetu. Ensemble na Mama Kapache. Tolingi bino so boya Canada. Eza facile. Adresse eza wapi pour nous retrouver Objectif Canada. Et libino ba visa de travail, visa tourisme, visa d'études. Eza facile. Biso toza te o passeport na yo ezo ba visa ebele pose wa visa. Non. Toko orienté yo. Oza na mboka nyoso Brazzaville, États-Unis, même na Canada na so olingo zonga. Olingo kenda zonga tozali. Oza na Brazzaville, oza na Angola, oza partout. Mama Kapache ya libino. En tout cas, opportunité yango yo na ba mur na bino na bandako na bino. Liboso ya porte na yo. Bomoni awa tozui déjà. Kimamba. Objectif Canada ezawa. Objectif Canada ezali na immeuble Pôle Sud, na boulevard du 30 juin. Okocha numéro et puis on peut sabino numéro. Soko yé na ba prix abordable. Benga la part nanga ozala décité. Ngamro bientôt là, je serai au Canada. Ba numéro la monsieur à contact ezali plus 243 90 20 45 208 plus 243 89 71 72 277. Boyambang au Canada. Liboso na yo. En tout cas Canada, tala bilingue. Calamité na zawana. Bienvenue à Résidentiel Socel, votre option parfaite d'hébergement pendant vos séjours à Luanda. Par sa proximité, cet établissement spectaculaire vous permet de vous diriger rapidement vers les endroits les plus emblématiques et importants de la ville.
Entouré d'une atmosphère luxueuse, privée et unique, Résidentiel Social vous offre des installations et des services imbattables avec tout le confort nécessaire pour que votre voyage soit inégalable. Les confortables et spacieuses chambres, suites et appartements fournissent un sommeil doux et réparateur dans un espace familial, intime et paisible pour des séjours de rêve. Si vous souhaitez vous régaler en dégustant les meilleurs plats locaux et étrangers, notre restaurant, détenu par les meilleurs chefs, sait vous satisfaire. Grâce à notre bar installé dans un coin chic, où les soins est aussi bien mis sur l'atmosphère que sur ce qu'on y sert, vous pouvez vous détendre en toute sérénité. Venir en Angola sans passer par Résidentiel Social serait dommage. Retrouvez Résidentiel Social situé sur Golf 1, Kimbangu. À la fond. L'escalette habite à Bébi, na camion dans le bouquet. Ah, na mon affaire, mais gaza mon bon, mon bon sang moi. Maman, na zebe toli. L'escalette habite. Eh. Tant habite à Bébi, là les camions ngombo ko mati. Ezondi. Il habite à Bébi. Tu me dis que tu es ebimi. Oh, bon, l'exhibition tambo foot. Habite à Bébi, pour là, na mission na bien to foot à camion. Ce qui te rebebana, to rebebana. T'as automatique, mais tu as la police. Maman, maman. Maman. Au monde makambo maman sokoza na moi boutique no ya koteka mapa teka kangama soki olandi pierre kisasa na masolo te ba changera bongo te ko zange zaka na moi mususu ko zo zaka na moi mususu tika bo pasta moi moko tika yango na mona ate to na kenda fu disne oh mais yango moi karati maman na section pour lui mais na kisasa be kama pato na zonga wena so ba tu nanga wapi bitabi so ba tu nanga ba jaloux. So betel ba onke kamera bita bébé bi na nzela ba seki. Na kosa linga fond. To tika ngokuna na soki na bosa na eloko. Baloba te So lo bébé si marché. So ke place simbite baloba te Nzeb sayo. Tika boy pasta. So ke place simbite betel ba piro bazana social vina yo. Tika boy. Ko betel ba tinyo sote. Na betel ko lisolote. So ko simbongo ata 100 ko betel ba jaloute ba ko seka yo. Ya solo. So batino ko siku no baka na bunti $10. Comment ça nous kango mingi boy kikanga. So kinde mutalo ko timbongo na bimsa montagnos. Ya solo. Ouais ngeza kisa. So lo ko kisa yanga. Na beto ni solo tenete so na habité. Que na logo taka 100 francs na mutu sera pia ka to wela na mutu 100 francs. Tika boy. Mama na rabis. Na tambo ko tenoti basinga na kopite. Na zo nga bena tainda ku musika. Na oiba batu mingi mwana bafa na rabis bazana tikete makolele ki apemi atambo ene mingi yako pe makosi lokazo za bisi malai na rabis azo era mko na ko mabutute kolala moko ke na tambo etro na pe mana récupérer moye sila na kende mama na kutana bakawana tika boy na fana bo 100 francs mama mutaloba ngo aleka aboya kolokota na kende benzo to komi 2 Mama yako Mutalo ko pape mutu mususu mengana mutu mususu to wela mbongo mutu mususu ndazi. Tika boy. O eze andenge nini yende zo ba pona ki asika. Or sans faire ko iseke yakala. Na bimalore. Ebika yanga yezaki yakala. To ka yaye pape sanga. Nakuta na sans faire sika. Na logo tinga binguba nzele mona. Pasta. Na conjoncture so tanzaki mpiaka au gérant de conjoncture a pia que eza mama na baga bateyi ba ko fortifier bandimi eloko na kilemilaka na ngaki na time église likola mateya na bango ko kondana ka batu sabe ba position via batu ndeni papa shi yokanga non landa vie eza na ba réalité mususu sambela te nzambe na pondela biso vie nzamba ko tiko na famille batu bazana mbongo me bandika ko aider ote ba ko tiko bunda yo moko ko zona yo ba ko sepelema oya bango ba ko pia yo te na mona ngo clair tapage oui et na makamso lingo sana vie ko betela famille te ba ko kanzela na manga Kende résultat ce que biminde ba mono changer. Obeteli ba ona suka. So beto polele. OK. Capable. Na lekana ba humiliation ya somo. Tika boy pas. Je te dis devant Dieu. Elle mona comme un doute est-ce que na fraude dans mokilité? Tika boy. Na yaka pena normal. Na boy kina kota kitata na komotela makolo na mikuwa lokwa ngandi. Toko mibali. Tika boy. Oh yo na mekina ko simba bezanga ko. Bwana ko.
konda ya wetikala e kondi sa sute okotikala kokangama tika boy mama soki piake leke zotambo na moi moi ko bimso su mutokite eyeba yo alinga moi to monele mingi tika za okokama ti okomi yo tokite baninga ba yo otoka atende emesana nga OK ezebisa yo conjoncture passe des ongs en tunanzela nzela passe ndete ya mutu amen koboya ka ba difficulté te pasteur mo ka bisa oteki o soko leki na passeose nzambe te faux pasteur no bango majuscule kolo mo kilinzamba sundole so yeso ayalo kwa mutu kweya sa parachute fungwa c'est ça mama naroba ka polele on aloba yo yebi yango moni ezana makamusu nzambe soka tali habite botika mwana maso botika mwana mobali amen asambela to teme makambo mona akomi na droit ya lipa amen botika seka yango toucher vina été bako ya bitumba bako kama to bota et to zane meto zoko kete koma protection makambo mona nzamba talate na bagara bundai moko sa appui ti simbi botika pela amen ko yana makambo soko ke fa imba raison et au moins ya makambo ne futi ya lokuta passe ya vinde comme ça nga challenger na ina binote na prière bino besoin ça rien na pesa na pesa ka échec vraiment na batela vie ngeza na protection bana ngam to bombela bangonga nani soki na zati c'est ça ngam na zabu tshelo bana na malade na mona mutute era bisengo boya mama no te conseil o mokilité ko pasta mama bato ko sunga bato ko tsholo ne kati muta cercueil so we bivite bata musika ba ko lelo po ba ibiote ça rabongo o mokile za mabe pasta nazoye biso makambo mikie to yebisa ka ebo ayoka ka te belo bakende balapa bapalola mbanga lokwa soso na mabele na okipaka famille te to pesa bango faute ba na raison moni et na makambo zo tala pena ba oya yo na lela difficulté ba pesi mukongo kapasho kondimanga te amen ora ba pesa mukongo pe ba ke ba fanda nya ba kesu kotonga awanga ni no pesa ki bango situation comme na ngopona ngo bakante si esili zo kanenza ba pesa okura deuxième temps amen ondoza mutema boto sunga bango zonga na remanyema tala bango amen reculer pour mieux sauter mais na ndenga nzamba akoma mutema mabe na koma bien pour la protection nanga amen bobo to nanga ngebo bisanga fandi ko lako sepia na bino amen ona lona na bato balinganga te to lona mingi mabe na ba balinga bisote to lona mingi na ba balinga bisote yango moni kapashi mutu msoso kutangina makamba famille yinyo libera kimi nayo na bi makamba famille ya kimi si oye makamba mona te toute vérité n'est pas bonne à dire cicatrice ya pota eleki ya kofinga tika bo pota ya maloba famille tika te batalibanda ba fingo mama na koli na bino na za ya bino difficulté nanga bobwaka nga kwa parachute na zao ko tala ka bino bozo présenter nga lokwa boy na mona mutanginda benga ndeko na demi sœur demi frère na zo ngelo dikamba na ba comment na bomana lobaki te dika musuna famille bobomba bopesa ka komba famille kilo pasi na bino bomone tika pa na bino soki mutabandi ko kola bofungele banzela c'est ça au solo li passe na zalo betelo makamba mikie ndo moni ena ba congolais ezonga biso kama bisko bato bachela ba mitambo batunza ma revendiquer ka droit pa na bango sa sambela tika bo yeka fa sa chance amen amen mais ndenge ni natanga ki te to legise na nzela ko mazo ka leader za batalité yeka maloba na bino ke mabe amen mama vie est compliquée très compliqué ba kenda poto ba wanga na famille to finga bango pa mama fanda ba yebi makambo ba mona amen mutu msozo kama komani ki ba camarade ko leka famille c'est ça oyebite kapash kote mususu komona tika to zaki na ngote bien ozwaka balia ba yene sengwa kuseka mais na vérité ba dinga ote ebele bato zo pesa so ba baluki souci kama be komela yo obenga ndeko propre betela lisola passe ndoko so pembe na zana souci comme pire pour mono mala c'est ça o mukili na lobaka nde simple eza na selo musuko betela ba teite yo kanga ataza passer na sir mama na zana sir ba lebta loba tika boy o mama ngana ndo beta te ko beta kati si disi loba de bomba 8 amen conseil gratuit au solo li papa konu na muteza kanzambe tika boy maman na pesa conseil vie est très mystique amen challenge à vie même yo kolonzo to na makamza mazoke noté zama même rabisona banzelo yo mon kolona oyebite si akotinda na makamuse belisho muto ndiro simbi kisite kizunguzunga kolo mukila zo memo kaka alingi na premier temps akomso na balance lokolo zangi patala na pesa valeur tina kozanga na yo akomemo na ba famille azu baleki no ya se apesi bango ma 100 francs azu yo apesi yo métier mais sambo
soit tiniko pa na bango tela so bozana boboto na yo pimelanga tambongo me valoriser nga na ya benga na komba ya mususu omona komba kapashe ngo komika Cynthia oui namona ngo namona razo pesa tako na misa bato ndire loko moko boye alingi pe misala wa ona njela misala nde mbongo isa yanga iko futa me pona mikolo nzamba chenga no tamo ata na bino oui kotema na mbuteyage za kamia kufite mambute se funga mina ko file mbango amen côté na mbuteyage za kamia kufite papa o ma lo bawana solo biloko mususu ngona solo baka na rote ya bino tous les makambo a pété 2024 il faut qu'on oyeba au juste aux ana métier ni si compagnie ko sala pour sala nzoto changer son telo 100 francs via ko senga ka ebo maka mututi suka diwate ki bo pa ko commission zo ba soko zanga ko mabiyenga inga pa bato c'est ça pas si to débrirati loto ke ndaka to banga mo ité to ke la revenir rezo pe bomba biso kimia na sanga na ngambongo ebele menaza na rezo ko pianga viki azalaka mutu amen témoignage makao malamu eleki mutasi sa classe soko zanga des ordres na vie c'est ça solo li papa yango moni mutu musoko kama yende ni akena mboko alinga mone sengote mama ebele bazana ba Namibi bazana bangola misu même na poto abebe beti 27 na poto linga kozonga te souci akoyeza makoki azana ngona famille atika ebele ko résoudre problème na côté soka yebo ko sepa na ko senga na ko kweya na place bondi matanda mapia ki bocholi surtout ça na place bondi matanda bochola Maman n'a jamais été solo. De moi, il n'a pas kaka. Mais il n'a pas été. C'est ça. Na yebi vinding ezokende. Atene na demi tout que reçu de première famille. Amen. Na mona mutu utazana mboka papa ya mama jimbongo na mutoki atindeli bande kone propre iboso melanga terrain. Bala kisa inda ku mususu tango isile ba ko lakse kikuku. Mais mbongo mutoki a passe ya poto. Balia. Mama batona bazana poto tili bazo film. Surtout bata poto de ba film. Miso ba préférence ta kapashi. Tatinde le mbongo somba peri ki tinde la ngai yo kasi konde bato basa ye penda famille monene bazoti na mbongo na bato camarade ba traître abandana bino na ba ja 100 amona makambo na bino soko yoki sengo tindeli bango 200 ba kaboli okomi bilanga e ko sa 3 semaines te abeli simwana oyebi bango andimi mwana bela kwa kosa apesa mbongo oyebi bango mutapote soko ki malade alenga mingi ba jeune bango oyebi bango pe solo li papa solo li yena kisasa akogela ko bakisa bana kiliki autala venir musala zo sala te c'est ça pa biko sana yana sana ndeko luka kapage asa de blira bona ko ba tantina kabelo nani Berlin donc ba Berlin ba kopiraka ala tienga ngambu kolo ko pa zo fana zo sela mbongo na pasi ye kuna zo saka bisengo soke indi ya Berlin na makapashi baza soko zo sunga bataboyo zo tourner en rond tika we papa zéro abima libungu tulu fois moins plus atikala zéro obima ya zéro c'est ça papa le quoi to kanga ki place abatu ba pisa biso mo espace okolobani pona ba balandi biso lino pasta o balandi biso na zo zongila na bandi makamno lobaki ya 2024 chacun pour soi amen tozana lero soko kuvite nzamba yebi yo amen kundola yo uzakana ninyo ko salo remboursement échange pokota 100 francs amen to lembi ko kaba po passe comme na pays makasi tout ça makasi ko bimo pesa vie raison ko ba pesa ke l'équipe sika soka ko tala bino bolé c'est ba comme ça que tina rabis tika bo soka ye trophée comme ça ko bimi benda pa ngoyeba na mona mama surtout son nora uti aye onde ko moka yaki et puis mo pa ya sika soka ye ba bandi bana bala lanzala ba chele mo pa kitoko po sanga ndoko ezala kilo or soko liewe si manzela kende tamo mwana senga fuba chelo munene ote na okende lelo te na keka jedio pusi konje yo moko bon moi petambo fanda ko robo iko kende selo mwana ndenge ndako ezalaka o kama mercredi be ta fufu lo kwa roti o tu na nani ba pese oferi na otaki na 4 buna kitina moko to chela ki okutu ngoto chela ki 4 burtu bomaki mwana nzala sikolo kolo tikali mona oye poto luka musala kongo pe koma soko sana mwanda go somi mbadi abadi oche na ndako ke bana bandeko na bandeko mibadi tika boyo soki elo kwa visite mkono moka tela bino tindeka lamba fufu te so atomboli ka boka di fufu plein ako bakisa congé tika boyo pastor na osonga su lundi tina mwana ke ka samedi na problème moko na osala koto timi koleko egoya amone intérêt na ndako mama na solo bano clair sololi yango moni
toka moresiko ba balukaka 100 francs baza banani ba balukaka c'est banani ça banani biso nyonso nzoto moko biso nyonso makasi moko Amen. Comment yo mususu okaba age non na kofanda potela ka baningo balukaka bakabela ko lokola beba esika muki c'est ça so banana babumaka nzoto na kobima ba début ya kapo cheka bango kaka vraiment so o remarquer penza matika bato bongo longo fiko le kabato balukaka baka baki c'est ça déplace na kamwa vraiment merci en tout cas la diviso merci pasteur Zamba Pamboula on a mateya tozoya Égypte semaine prochaine en Égypte d'abord il y a King Service tozoya Égypte pour une semaine ba égyptienne là ba égyptien tous les Congolais besoin na diaspora na ambassade na biso ya Égypte ambassade ya RDC en Égypte tozoya tokomona ambassadeur kuna tokomona bandeko nyonso baza kuna nyonso bokangama boluka famille mona biso emona bino bopartage ndenge ni bovivaka kuna tozoya na pasta soko ozomona moya kobetela famille na bino problème te pozana na kaka obetela biso tobeta maman na biso vérité eza bapasi moso oteokanti kozwa résultat ozinda bato mosusu okuta aboya kokende poto atika na afrique na Maroc na Égypte c'est ça alingaki poto akende mamoni bénéfice aza na Égypte eleki ya poto komi batikelaka na place olipe ezomonana okompanaka très bien nde makambo eza na misusu mpe bokende na bagence a foin bakosa bino poto bamema bino place mo batike noko akidi King Service yoyo place okoloba place okomiso tina destination vraiment King Service ça va pambola bino apambola bino nyonso tokutani prochainement base voilà Les anges t'adoraient Yahweh, les anges t'acclamaient Yahweh, t'adoraient Yahweh. Sur la terre, nous te louons Jésus. Le 24 réveillard t'adorait l'agneau. Capage TV. Capage